libéré quand même quoi les liens avec les livres avec combino bukangi ba visa bon bakangi musique et asenga maman biso pa ngolo asenga maman nanga pardon na papa wa kontinga na libéré musée ce qui était ya poto ah mais non le bana to sono kata ya voici on a livre ni ukangi na ba finga ba parents ba parents ba za pasteur maman za pasteur maman pasteur. Donc ça veut dire sauf manquer par parents dans le respect, manquer le respect pour dans la musique, dans la télévision, ça peut passer. Mais si vous manquez maman n'a pas pour avoir le respect, dans mon niveau niveau. Banzam passé. On a banzam n'a pas de ça dans le qui pour nous à la vie de. Donc ça veut dire muto ni manquer manquer maman de respect, ça veut dire la zali qui zengi ya zazozo. Pour nga muta suka. Ça va parents dans la vie. Manquer ba leki dans le respect ça passe, manquer ba cousin ba nani yele. Mais ba parents wa kontinga. Ye azana devoir mo face vanda afukami ati live ya saka live. Après aïsi batu maman ya David de Sangai na pese comme maman papa ya David de Sangai wana nga ifumuli makambo fumuli mais soit mata kiti webi relation de to ça a ninga mabeti webi ko ko zo visa oyi okomi muto atalioka na guichet boy non on a moni musa lui là que dia combi sur défenseur pas que nous yambo na aéroport mais ça les peut c'est moi volonté là il soutient ça bien pour nous il y a na 207 aéroport ko zonga mais ngana na niveau on 207 ngapo na mate ça barrage de mikolo yo ko zo na aéroport donc ko zonga na 207 on se star ba journaliste non ça veut dire il faut ba mutu ba ni no zo oui mais lui le défenseur opina ba asa fan yebisa ba journaliste nyonso wana o to basaki na se ba makambo yo azui asali boy yebisa bango fallait azana concert na Côte d'Ivoire et na Dubai te abana boya toki na ngula boka ngafalisi mboka Apollo baka ngabo toki na ngula ba yati yebisa ba journaliste wana o yozo mo internet wana Paris yebisa on ke fallait zo mettre na Dubai to zo avion toki Paris Dubai bako yati yebisa bango susu faire zo préparer projet moko boye na Londres ya Londres yebisa ba ya awa na Gare du Nord za busikate na Gare du Nord awa ba ya to suwa Eurostar toki bako yati. Après le ratissage scénique à Paris Arena, Werrason se produira à nouveau à Adidas Arena le 18 octobre 2025. Paris Bis, Deuxième mi-temps et Ratakate. Venez nombreux découvrir le spectacle en couleur tropicale. Werrason, le roi de la forêt. À la demande de tous les fans, Paris Bis et Ratakate deuxième mi-temps. Génération Berceau, clic et Ratakate. Chez Djonga, restaurant spécialités africaines à la portée de tous. Un cadre attrayant vous accueille 7 jours sur 7. Au numéro 2, rue François Villon, 94 230, à Cachan, en pleine région parisienne. RRB, station Arcueil-Cachan, pour déguster des mets délicieux. Choix à la carte, ntaba, cabri, brochette, kamundele, ngoulou, madesu, losonapundu, du poisson, du poulet mayo, makayabu, bitekuteku et j'en passe. Rendez-vous chez Djonga, dans une ambiance musicale, modèle Yambo Cannabiso. Chez Djonga, venez, vous allez vivre du vrai. Chez Djonga, votre restaurant vous propose de vendre des plats divers à consommer sur place ou à emporter. Oyo Sukana Masolo. Commandez au 09 82 63 82 85, numéro fixe. Ou au 06 35 47 51 81, numéro WhatsApp. Votre restaurant chez Djonga. Maison Awatusa, chez Maman Nicole Malonga. Yaka, esa na poto ne yebite. Yaka, tokisi na metro chateau ngutia da kayau. O kayau awa. Uzomona kimbondo. Oh la la la. Paris. Jela na oyeba saka mun ndazabo asaka so mine bila metro. Saka mkono boya takuta kusaka msanga. Bisa batani ngaba le bani. Kama.
awa toza awa nini awa toza awa yaka sikoni na place tokoti aza mwana mboka mama Nicole Malonga. Vous êtes devant Nicole Malonga awa toza, c'est-à-dire awa toza na magasin awa toza oboyoka partout dans le monde. Nicole Malonga awa toza, maman awa toza devant vous. Toza na Château Rouge sur la rue Custine numéro 3. Awa naza na produit spécial, ba produit oyo elongolaka na tâche. Tozolobela makambo matampo ba mama ba bébé belé, ba mama bazotambolaka na ba poudre na ba fond de teint. Nicole Malonga awa toza awa na Château Rouge na ye pona kolongola matampo ba mama, banduka ba mama oyo baza na besoin osala taille pona kokisa mamumu. Ba mama oyo baza na besoin ya kosala ba forme kalinga azala na tolo munene, alingi azala na sima munene, ba hanche munene, bipende munene. Mama Nicole Malonga awa toza ndeka boyebi depuis 2007 na teka ba produit ya ko grossir ba fait sein mollet hanche. Voilà oyo evimbisa awa tula vimba non yo somona te oyo loka mato eloko evanisaka mabala eza mpona mibali ça grandit limaso olingi soko moni ekoki kosuki wana sino ekopasuka nakotela nakobongisa ezotraite telema vraiment nga mona eza victime na meki yango oyo bazobenga ye na Denilesi yeyo azobongisa loposo apoli toteka yango légalement na magasin ezosalama na laboratoire mondele awa na poto tozoteka yango légalement. Je pense que omoni ndenge eza na barayon eza eloko moko ezosalama naturellement, ezali baproduit authentique salama naturellement sans aucun produit néfaste. Voilà. Nicole Malonga akosa bino te ye moto banda makambo ngo kala awa toza oya te nango Nicole Malonga et soit biso bien talent de livrer la peine à c'est bon. Ben voilà, chers internautes, maintenant c'est pour la partout dans le monde entier. Je suis avec l'homme du moment. Comme on dit toujours, il faut presser l'homme à son époque. C'est l'époque de David Mumbele, Kosina Yuda, donc M6. Vraiment David Mumbele, roi la famille, diaspora, l'hôpitalité. Et puis frère, maman, confrère, maman, Télis, Sabeninga, il est pas étonné, Babi Bazon, si maman, Télis, on a Télis depuis le temps pour Aïeb. David Mumbele, premièrement, bonjour. Bonjour, bonjour, bonsoir. Mais David Mumbele nini ekomela kyoto nini ekomeli en plus tokutani no lelo na voici Charles de Gaulle l'aéroport et puis na ba bagage na yo bato mosusu balobi bayuso libéré na détention bato mosusu balobi bazongisaki yo bato mosusu babengi oza sans papier namoni bato mpe basouhaite mpe bamalere nde balobaka to mosusu kosana okufa ezalaki base ezalaki nini ngo ekomela to d'abord kozala sans papier place okoza na événement elekikala mingi te na Paris na ndimi te kotanga koma kozala sans papier na aire tosolola awa na parc na aéroport ya Roissy oya te obanga parce que eza frontière okoki bima na Congo okima na Angola obimi na Namibie na Zambie Afrique du Sud partout. Donc si côté élément na ndimi te na carrière na vraiment na niveau naza nango sikoyo na niveau travail naza nango na kozala sans papier parce que kozala sans papier eza mabe te nga déjà azwa papier tongo nga azali na baprière biso tosalela biloko orthodoxe orthodoxe ya biloko ya bagrec ezalaka na ntango moko ekoli ope 21 jours omonana te donc ezali na baprière oyo esengaki ya l'événement abatamaki na suite na nga me namoni merci na soutien na yo merci na soutien bandeko mo ebele namoni bafaya namoni bato ebele bato esengaki bazala susi bazali na susi mais susi ezalaka mawa ezali ke na nsima ya bamakambo oyo ebele bajournaliste bazalaki na nsima na ya bakongole oyo bazalaka na poto oyo basila na ya bakongole oyo bazalaka na Kisasa bazalaka na succès basila bayaki batondisi je na se wana po bakomplike je oke ezali ngati ezaki elili na nga aza na bato ya donc balobe bakangaki ebele ya bato basali campagne wana
nga na poto na kota prison na bakanga te be bakanga jamais ba congolais belé ba la siwana ya ba journaliste ba fita na bango ba tindiki ba ndeko ba page partout moto mo sali analyse mais moto bo solo na ye azom kada tongo azaka na photo déjà donc voilà quoi là eu nazana voici on était ba bakanga on était encore déjà mais non ba les non bâti 22 heures. Donc bah tout vraiment bah Hollande partout ouais bas dans les coups bah yo comme explication claire un débat le bara au coup fité mais voilà l'action du wana yo donc bah le peu cosa na moni ma ba tebeli bisha na moni bisobino to bani musano na poto te si biso bani na Afrique surtout les bateaux sous na Congo tout y en a beaucoup de nawa pina maka musala ayi calmer la surtout kutana na batu ba place ni na ba répétition na Congo to za ba journaliste ya si ko zwata ya ko ba refule mutu tina kini na ota ba vidéo sous na kini ba osepela ka comme air on a moni musala la que des combi so défensé ba que no yambo na rapport na ça les pédiens c'est moi volonté d'ailleurs soutien te ça bien pour nous hier na 207 na rapport ko zwanga menga na niveau ma 207 nga pona matesa barrage de mikolo yo ko so des reports donc ko so na 207 ozo so star ba journaliste non ça veut dire il faut ba mutu bani no zo ay ouais email we no défensé ko bina balobi ah David Mumbela lela poto na e ay ko so ba ndeko na ba tinda bilo ba cousin ba ki tourisme ko ba cousin et faut on a 207 mais libéré quand même quoi les liens avec les livres en combino bukangi ba visa bon bakangi musique et asenga maman biso pa ngolo asenga maman nanga pardon na papa wa botinga dans libéré musée ce qui était à poto mais non le bana to so no kata ko voici on a livre ni ukangela ba finga ba parent ba parent ba za ba pasteur maman za pasteur maman a pasteur donc ça veut dire sauf manquer par parents dans respect manquer un respect pour dans la musique dans la télévision ça peut passer mais ce qu'on manquer maman na papa à botinga respect dans mon niveau banzamba c'est wana banzambi nanga ba bisa na mokili pour dans la vie mumbeli donc ça veut dire muto ali makaba manquer maman de respect ça veut dire la zali kizengi azazo pour nga muta suka les parents na ngai manquer ba leki na respect ça passe manquer ba cousin ba nani yele mais ba parents à botinga ye azana devoir mo face vanda afukami ati live ndia saka live api ayebisi batu mama ya David elimbisa ngai na pese koma mama papa ya David elimbisa ngai wana ngai fumuli makambo fumuli mais so amata kiti webi relation de toza a ninga mabeti webi ko ko zo visa oyi okomi muto atali okana gishebo ayo okota non il s'appelle David Mumbele pour ça yuda mais bah c'est là qui la Belgique au Kéké, na concert, là. Est-ce que vous avez un problème dans la couloir? Non, pas ça pour nous. Pour ça va dire pour la naï. On ça va dire pour la naï. Spitas, ça va dire pour la naï. On a un net, on a journaliste dans un net. Ok. Na tako écoute qui na la Belgique, il fallait na kembe. Ce qui complète mon robot. Voilà. Complète mon ce qui a muké ba prière, ba fa mususu, il fallait comme avant na comment l'état, mais ça là qui est dans concert, mais conseil les gars qui bien. Mais ça t'allait bien. Ba vidéo boso mona image kitoko bota la wana ese équipe nanga mutike na samu sabe équipe na yo équipe nanga mais bien sûr na fouté là 3 caméramens hôtel ou lia komela boke le Belgique boke samu sala mais yo kete ngana tikali soko tete ba preuve des images bo on état mo makasi ya propre makasi wana ese équipe nanga les mêmes équipes ça qui na solidarité yanga David Angali les mêmes équipes ça là qui pas 20 sur na arena grande Paris et même ça qui pas oisé quoi les mêmes ça la double Adidas il a fait à on a Paris mais les mêmes équipes ça reste à vérifier batala pour David pas signé mais pardon on a le grand frère dans frigo là et comment qui azon c'est la réponse fait ça mutu akanga candidaté tamulai moi tamu kinga na salinaye je crois que vani mukie na yi uvanda kulia boyete mais uvanda bosala ya yi na cop mumbele na beta place boy afuti mumbele parce que nga so muta futi na sala mutu musala OK ngana jela ka peso 17 personnes OK na équipe technique ba manager na ba batamula kana ngai ba na déplacement na boki pour il y a en suspension Christian Code azo suspension donc kasi donc on est équipe en tout la gera wana ba tout la gera ka il faut mbongo pesa la pendant sala boulot ko sala fanatique ya moto le ba na téléphone na ngana ndako mais il y a beaucoup de public qui vont jouer le côté en tout cas merci beaucoup d'avoir fait le on a rappelé que Batou rendez-vous est allé dans Luanda, Angola, dans Angola avec l'artiste Stéphanie Poupa. Aux Angola pour la bien sûr.
naza journaliste tant bafuti le billet bafuti le hôtel babatisi sécurité likolo nango babatisi le mois 10 chaba likolo nango ya osala mosala pour la famille mais bien sûr dans la wana surtout si c'est dans la parité dans aka wana maman zo free vol Dubaï mais qu'est-ce que ce conseil d'ailleurs sur Dubaï non ça va on a pour que tant que journaliste na que professionnel quoi bazwa kasi na biso mami lela yi Paris asali mosala na ye azo papi mboma ye Paris asali mosala na ye azo non non ndenge zaki na concert ndenge dans la paix ya wata na mataki na dom de Paris ndenge dans le premier août na Côte d'Ivoire avec l'équipe watana siko muta sa papier wana yebisa bato wana ya ba ya sende nyuso ya watu wana ba journaliste wana yebisa on a pas un défi muto bolo sans papier asa na Rwasi na période mboka za luengi abanga aéroport te ba ko refler awa vous oui t'es dit pas moi là vous n'avez pas place de ça aba ya kati ba kima awa combien de journalistes internet ba banga aéroport à Rwasi oyo oui il y a sa frontière ba tira biso mbongo plusieurs fois ayo mona plus de 140 mboka ya wili abona ba komana makwa Kinshasa République démocratique ko onji yemi sa ba journaliste wana ngana ozo wa mingi kutaba journaliste ko ba public te na mo wa fan tout ba senga ba live ba fan ba fan asa fan yemi sa ba journaliste nyonso wana o to ba sakina se ya ba makambo yo azui asali boy yemi sa bango fali azana concert na Côte d'Ivoire na Dubaï te abana Angola boya toke na Angola boka ngafalizi na mboka Apollo baka ngabo toki na ngula ba yati yebisa ba journaliste wana oyo zo mon internet wana Paris yebisa on ke fallait zo mettre na Dubaï to zo avion toki Paris Dubaï ako yati yebisa ba musu faire zo préparer projet moko boye na Londres ya Londres yebisa ba ya awa na Gare du Nord za busikate na Gare du Nord awa ba ya to suwa Eurostar toki ba ko yati yebisa ba mo héritage zo mettre na Côte d'Ivoire le 1er août ba ya toki ba ko yati bango basuka kaka podia bantaba boye ça auto que vacances non c'est vacances na mona OK Isabelle David Mumbele voilà merci d'intervenir sur Rolandi Bisso à cher et annonce il est là David Mumbele coach na Yuda batinyo so ba se déranger qui obakangi e bomoni merci na Paul Momba papa social merci na Chikito papa paradis restaurant paradis secret merci na Ige la coiffe ikote ngana taba ikote merci na papa na biso Benjamin Tatete ya maman Olga Tatete restaurant la lune na Belgique wana baza pe na place na bonga kikolala ya kitoko na Belgique wana donc voilà merci na balinga Bichankimu merci na Chikito papa paradis encore une fois de plus Paul Momba Patrick Malouafengi Global Express 25 rue Léon Château Rouge Diesola papa un rendez-vous déjà avec Baptiste et comédien ce samedi 28 Tozalana va payer sa chaleur et puis troisième équipe merci na T10 officiel chaîne Oyo et puis ça m'a kambo s'abonner mingi merci na balinga dimanche pour TV merci na balinga débat à London TV page merci na bino donc sur ça la boulot son zambasongité beaucoup de bon balasima patience Mukendi Bernadette Masé la blanche bye bye